vérité kotika la vérité. Ata to lobito vérité zambe na vérité. To kiko cacher vérité te poto banga batu, be poto banga liwa, okuta basale ke komoko wana fokoti obandi ko za dessin bikeko, or ke biloko Bible zo boyango. Manyema to sambela ki boso, to zaki no ignorance. Pois zaki no zo prime na no basinga na loketo. Na ba protection ba koko na nzoto. Ba papa na wala ba changer doctrine. Ba no tire me ba jeune wana. Ba vender d'huile. Ah! Mais le ba mo ba ko teka mafuta. Bakoma koteka mai et comme koteka bakiti na église et comme que batu bakomi koteka na kati église. Alors ba congolais ba kena Nigeria ba moni ba pratique ba Nigeria ba kumbi ba biloko ba génération ba toka ba prophète de Nines ba génération ba toka ba prophète de Nines. Alors ba congolais ba kena Nigeria ba moni ba pratique ba Nigeria ba kumbi ba biloko ba génération ba toka ba prophète de Nines ba génération ba toka ba prophète de Nines. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour Tuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la poété bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, quand on a système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux.
Shalom, amis fidèles téléspectateurs du www.nazarentv.com. Topesi Lissusubino Mbote Natonga Lelo, le fait que Dieu ne cesse de renouveler sa bonté et sa grâce. Je pense il ne fait que renouveler. Parce qu'aujourd'hui, comme dit un auteur de la Bible qui dit dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais plutôt c'est sa grâce. C'est-à-dire, tu bien la maté, tu peux la maté, pas maté et longoli biso na pasi, longoli biso na liwa, et longoli biso na soni, et pesi biso bon moi. Antina ena, to pesi bino ba mbote bi pa nyonso bozwani mbote na mabota na bino, mbote lisusu na ba bureau bisika bozali wali na nzela boatu wali na nzela ngunduka ozali na likolo na pepo to pesi mbote penza mbote koleka kolo abate la bino pe apambola bino na mabota mabino bandeko balandi na bombo mesano ya bandeko www.nazarentv.com na nzela émission Oboningaka Mingi Table Sainte. Aujourd'hui, c'est un numéro que nous avons choisi. Je dirais que je suis très béni puisque depuis que Nabanda Moussala na Nazaréen, sous l'impulsion de Madame Tiffany Mokwa, la princesse, c'est la première fois pour moi de recevoir pour vous cet homme de Dieu que vous voyez. Nabanze te tokoye baye pe toko continuer avec lui na système obisona binoto yebi ya kosombi kinya makanisi ensemble. Mais aujourd'hui na Kibonzambe to kosombi kinya makanisi na Kibonzambe. Mais avant tout, je fais d'abord un petit tour à la technique. Du Paiwapi, les beaux garçons, je dirais les mignons, Alain Kiakala, et Valos Peli, du Pagnon, Sobazali, bah, les Kampé Bisso, animé Bisso, na une des chansons. Après, on se retrouve. Merci beaucoup, amis fidèles téléspectateurs. Botikana signalé Bino, mais avant que nous continuions avec ces programmes, j'étais en train de dire
d'entrée de jeu que Madame Tiffany, Nanzele album Oyo, Bozomo a déjà Eolika, en tout cas, tu commis vraiment vers la fin, il y a diffusion à clip Wana. Procurez-vous déjà, savourez cet album, puisque bientôt, les trônes, ils na marche, Kalate et Kozala, diffuser na émission, na bisogno sope activité. Si vous avez vos moyens, Bosunga, vraiment, Evrona, pour la édition Les Trônes et Koyamabe. Et Koyamabe, ce n'était pas ça vraiment notre titre de séjour, mais plutôt aujourd'hui, je récite pour vous cet homme de Dieu, avec toute humilité qu'il a pour le Seigneur et servir son Dieu. Il s'appelle donc Pasteur Richard Mangando Nyekese, qui est le père de la foi. Il y a Lingoma Mounene, il y a Maison de Pain, nous le disons Shalom Pasteur. Shalom, shalom mon frère. Révérend Boni. Qui m'ezali na ngona nzambe vraiment nzambe azo révéler bolingo na ye tite tozana pe maboye za pona nzambe parce que bele ba kufi ne bolingo ne ko zo batela biso chaque jour chaque fois yango tozo toujours matondi va revendre liloba moko pembote na balandia www.nazarentv.com et aussi kopambola biso et que libako pesi biso c'est la première fois où ton abanda musala na nazaréen première fois na yamba yo na plateau na ngai na pambola premièrement où penser où yamba pengai ndingo lobiki ba depuis obandi musala na yamba ngate nzamba pambola yo pambola frère na biso Alain ma sœur Tiffany on a ndaka pe mingi nzambe ya pambola ye o pe apesa biso opportunité apesa biso espace pour na koleka ko édifier ba na nzambe pe nzambe bazolanda biso vraiment na apesi pe mbote na bandeko nyonso oyo balandaka biso partout vraiment na Allemagne nazomona apôtre Simon vraiment na apesi mbote pasteur Doris toujours na Allemagne na apesi couple Isabelle na papa Flori na Allemagne toujours mbote et puis na apesi sœur Gisèle na mobali na ye na bébé na bango Galilée na France na apesi sœur Aimé na apesi sœur na ngai Robert vraiment ça na pambola ye na apesi frère Kaboul toujours na France et puis Nathalie na Irlande na apesi sœur na ngai la Dimbote na apesi sœur Sidonie na Angleterre mbote vraiment baza ebele na apesi kobosa na te maman Thérèse Lokofe nzamba pambola bande baza ebele soki tu to tanga bino nyonso vraiment émission minute eza kotanga vraiment nzamba pambola bande nyonso tuzala na bango bien bo ba benga biso to sulolaka vraiment balanda biso avec bokebi ndenge batalinga la balobi vraiment nzamba pambola bango ba émission biso difika bango ebele bazongi la nzela nzambe ba mususu ba bongola mitema vraiment bisika bazali bango nyonso na 5 continents nzambe apambola bango partout bazolanda biso na émission ali. Merci beaucoup, amis fidèles téléspectateurs. Vous êtes en direct du www.nazarentv.com. Aujourd'hui, le 26e jour du mois de mars, mois dédié à la femme. De mon côté, je dis alors un grand bonjour à toutes les femmes du monde entier. Bah, maman Nanga, je vous aime beaucoup. Bonjour également à celui qu'on appelle la princesse, la présidente quoi, du Parlement Céleste. C'est mon coach, alors Madame Tiffany Mokwa. Je te dis bonjour de là où tu es, Madame Maman Myriam Piamé. Je te salue et toutes ces femmes ainsi que ma mère, Tulomba Kazadi. Je vous salue. Aujourd'hui, amis fidèles téléspectateurs, ensemble avec le pasteur Richard, nous faisons la rétrospection de l'église des réveils. Plus de 50 ans plus tard, quelle analyse faites-vous à l'église des réveils, surtout en RDC, République démocratique du Congo, ce pays qui est bâti sur les valeurs et qualité. Aujourd'hui, l'église a perdu sa saveur. Petit à petit, on sait où nous allons, mais ensemble avec le pasteur Richard, comme j'avais dit, dans Kaka, Koyeba, et le connu les osala que l'église des réveils et perdre saveur Nayango. Pasteur Richard, Lélo, plus de 50 ans. Implantation de l'église des réveils ici au Congo. L'église de Bissot Toyebaka que ils ont battu sur le Saint-Esprit. Nakota là-bas, Koko Nangai, Nakoloba Aïdini Abala Alexandre, Koyamba Molimo Monsanto, Kokabolango, Maman Tumba Shaumba, Belé Abasala Nzambe, Basala Nzambe, Nabo Solo Namboka Oyo. Mais les lots, ils ont notre vivre. Beaucoup de monde m'a dit sur Nambutungu, pasteur Richard. Ils ont bon, dès qu'on a vu mon frère, l'église a réveillé vraiment, ils ont bien Nzambe, c'est que là qui a atteint à réveiller dans le Congo parce que Jésus-Christ qui est à qui m'a pour Israël, à qui pour sauver le peuple Israël, Bunga qui va comme qui est à qui pour biso ba nation témoin. Nzambe na bolingo na parce que tant on sala ka biloko nyonso na premier jour, na suko na ba ke to sala moto na lingi na biso. To faisons l'homme à notre image. Nzambe na pas sala ki biso ba congolais na image na ye, sala ki ba gabonais,
ba Brazzaville, ba Ougandais, ba Français, ba Américains, tout le monde, Nzambe ça qui m'ont fait les lignes na. Malgré que Bibi qui a qui pour Israël. Mais Nzambe pe na bolingola atala que non, malgré na sala mutu na lignes na ngapa na kotika mutu te. Nzambe sala qui na politique ya Nzambe parce que Nzambe pas dans la politique na e. Asinga qui na no aveuglé peuple Israël to biko ya Moyen-Orient, o to binga ba yuda na lingala akangi bango muke conscience pour pas comprendre te. Autant bango ba bois qui est les gens tourner vers la nation après la paix bateau à cela les lignes là des gens qui vont visiter sur la nation de tout le monde qui réveille parce que tout totalement réveille au bandatango moi j'ai combien la cornet à cela qui italien ou à cela qui capitaine à la soldat à l'époque à banaki babi kabane ko sambe la sotani na acte chapitre 10 je crois babi kabane ko banga nzambe ko sambe la ko pesa ba monde ba action de grâce na e alors mon kolomo kazo prier na 9h les aki ko za visiter pas moi moi j'habite non ndenge ba offrande non sala ka bato de grâce ba makamuno so sala ka bola munayo et matipa ya kolo na trône na kolo lokole kanise alors tinda mutu mwa kene na mboka moko abenga mosanga nga moko azana comme on est Pierre azape place la Pierre a préciser na ndako na adresse complet parce que ce qui nzamba lobi mon frère alobaka complet après ça kana adresse nzamba biso kolega biso et comme ça nga mutu azolo ba nzamba biso mais azo tantonner message nzambe ya mutu azo tantonner mais nzamba alobaka avec précision parce que nzambe ayebiyo nzambe soka pesi mutu message abi kile Nazareth alaka awa na frère na immeuble oyo akopesa ba précision tout alors apesa ki précision et pas ya cornet atinda ba ko benga Pierre alors parce que zalaki interdit que ba juif na ba païen ba ki ko le sika moko te alors tant ba komi ba pesi message ok tango Pierre aza ko bonde la paix tango ba bato cornet atinda ki bazana nzela Pierre azaki na retraite azaki na état de jeune tango azo prier bible zo ba kamoni nappe mo ki tina likolo ezana ba nyama bizarre ba magorodo ba miselekete ba bilo mo bizarre quand on vivre le lot déjà c'est que zalaka déjà te wana eza vision voilà eza bongo te soto lingo to ko te wana eza vision kaka nzamba pesaki esenga interprétation vision senga interprétation nango alors tango Pierre ba moni bila na pekiti ba nyama mo bizarre na kati na wana ba miselekete ba magorodo voye bimi voye nzambe bisi Pierre que non Pierre boma ba nyama pesa la nini lia apôtre Pierre comme coutume na bango ba diffuser ba kiko lia ba biloko mo bizarre te faut ba lia ba nyama moko ba za égorger ba ko lia ba tout fait à lui oh kono webi bien ki ngana na lia eloko za impurité voilà les 3 fois Pierre a donné sa même réponse na simanango nzamba lo bibu pona biloko nzambe na petoli yo ko benga ngo impurité cela veut dire nzamba se souvenir na ba nation sikoyo a visiter ba nation mais le kola ba yite ba mona ka kezaka ka bango ka biso ba pensant qui même pas même que nzamba ki peut visiter ba nation parce que même na tango ya kala ba prophète moko te alobela ki na tina église église la ki caché kaka na kanisa nzambe moko bango ba veka ba mona ka bango mais prophète monta alobela na tina église parce que nzamba bomba kino makambo alors na poke ya ba disciple ya fungoli yango alors tango Pierre a commis na ndako ya Corneille bani ko expliquer vision monaki Pierre a comprendre ah nzambe va fungoleli ba nation porte à sali abani ko prêcher tango zo prêcher ka mbala moko babiki molimo mosantu akweli kola bato balane ko yoka e bato bani ko prophétiser ko parler la langue alors bato ba accompagner ki ba difu ba accompagner ki Pierre et ça qui ba ngosua babi oh comment ba paye ba yambika ka même étant sur yamba qui joue la Pentecôte tout le monde va zo parler la langue bazo lo ba minoko sika bazo prophétiser et puis ça qui peut débat na kiti na Jérusalem et comment qui Pierre comme quoi jugement ko juger Pierre abi oh so ki nzambe mutaponi bien asali kamunaye ngaza nani pona pekisa nzambe asala parce que nzambe va souverain on va jusqu'à rêver continue la nation alors c'est là qui n'a pas époque il faut rêver parce que malgré ça ba combattre qui rêver makasi auto bien la scribe ba juif ba pire romain ba ngalité que vérité que Jésus a kufa parce que même tant que Jésus a kufa vérité ne bomba maka ezaki na ba soda bazalaka garde ba romain ba pesa ba mbonge bo lo bateka sekui so ba tuni bilo ba ki ba disciple ne ba ko yiba na butu ozo bona vérité ne bomba mi malgré ba soda ba zumbonga bino mutu asekui yo so do moni ya jamais ba soda ba bisa toujours vérité wana parce que même les disciples qui combattent diable a que réveil dans le monde et ça non seulement Congo diable va combattre les disciples qui a vomi 12 disciples na bato bandimela ki bango toujours ko bomama ti mutasuke ko kufa apôtre Jean vérité comme na tamo ko boye et puis romain qui ko récupérer église ba ko si ba biloko musu to mona kalelo oyo toujours sambisa te mais toujours bara solo en tout cas bon supporter biso parce que vérité kotika la vérité
ata tolobi to vérité nzambe na vérité toki kokache vérité te po tobanga bato mpe po tobanga liwa non ozomona alors toyebi ke baeglise na biso babenga na maison mère babinoni la grande donc époque moko baki kozwa église na maboko église nini maison mère papa pasteur Richard ntango tozoloba maison mère todiki ezala moto ba vérité maison mère lisusu okomi baéglise misusu lobaka toyeba bon mpona koloba clairement eza église catholique eza église catholique nde époque moko azwaki église alors ayaki kolongola biloko par rapport na ndenge doctrine ezalaki ya badisciple bakotisi babiloko moko boye ekomi soko oyei okuta basali ekeko moko wana fo koti obandi koadrese na bikeko or ke biloko bible ezoboya yango nzambe abika aza nzambe azwa jamais nzambe alingaka moto mosu azonere na place na ye kokabola gloire na nzambe osali ekeko moko boye wana obandi kosadrese na priere ekeko sikoyo ematisa priere ke olobelo place ya nzambe ozomona or ke mosala oyo eza akufaki mpo ya kobebisa na makambo oyo ke biso tokomaki na moko ya toko biso toza lelo na sacerdoce babengi royal parce que na se testament ezalaki na basacerdoce ezalaki na sacerdoce lévitique oyo tomonaki baron na bana na ye babandi koexerce kuna mais ntango jésus christ aye babiki sacerdoce oyo eza aboli ezali kaka ombre siko biso bato toza lelo église ntango tolobela église mon frère fona éclairci bato baolanda biso lelo bato batikali kaka na idéologie meme na bapaster église nde eza lokola tosangani awa totonga eloko mo tobenga yango temple so tokomi wana église non or que église ya vraie église eza so otangi na mokanda 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 bible eli ke boyebi te ke bino nde boza temple ya molimo mosantu bandeko na ngai ya sika yango oyo lisolo ya solo ya malamu eli bino Casa Penuel esalami mpo na bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yo ozali na France yo ozali na Allemagne olingi osunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numero 119 ya bino yango oyo agence ya sur kitoko bisika molimo mosantu azovanda sadi église lelo eza yo eza ngai oyo tozali corps de Christ nde cameraman aza wana ndenge sere na biso avandi wana ndenge pasteur avandi awa toforme siko corps oyo babengi corps de Christ nde babengi yango église so otangi na acte chapitre 17 verset 24 bible ezobaki no nzambe avandaka te na ndako batongi na maboko ya bato ozolanda na ntango ya kala basalaki batemple nzambe apesaki promese na david atonga temple mpo ayaka kovanda place wana tomoni ke temple yango david atongaki te mpo maboko ezali na makila moto atongi yango salomo mpo nzambe aki kokita avandi wana wana ezali ka ombre mais ntango jésus christ azali comme souverain sacrificateur ye moko ozokokalanda temple nzambe azovanda so na temple ya salomo te meme bapaster bazokendeka israel kelo nake israel nake na mira na matation na simbi na prier kuna nasimika nao parce que tolobaka bavérité parce que lelo bato batika na image ke église ne eza bisika totonga tokobenga kaka okotonga nga oménage yango biela totiela karo boye koprier mais église eza yo eza nga nde ntango toza tosangani babengi église ozobana soki tobimi déjà nzambe tobimi na nzambe parce que nzambe azotambola na mutu elongo mutu nde aza église mais lelo tozomona église ekomi ni confusion na otongela nzambe temple omona pasteur atongi temple ya 2 millions de dollars na bisika bandimi baosouffrir wana eza temple te mais tabernacle ezalaki ombre mokosi tokopesa pena basenema ya tabernacle e mutu akoti na service ya kolofai batabernacle eza nini oyo ezalaki na nsi ezalaki ka ombre lelo tabernacle eza nani eza nini alors soki mutu ayebi yango te akozambulie pamba akazala soki otongi ngi place ono ofandi awa nde obenga yango église c'est-à-dire kosaka no mabe boso comme une église tobimisi kondima non ok église eza ndenge eza yo pasteur Richard totonga lisusu baéglise te sikototongi batemple ya batemi oyo totonga oyo etikana ntango ya levele kosalema antikrist akakotaka kuna afandi nde antikrist akokota na batemple oyo soi disant totonga eza temple te bibliquement bala tokotonga église omoni eza ngula ezali so tobi tosambelaka libanda ngula kozwa biso moi makasi kozwa biso mais eza mpona protéger biso ke tobetela moi te mbula ezwa biso te yango tosalaka place tosombi kaka kosomela nzambe lopango
osombi le pangu wa ménager pour toi ka na wana tant to zokuta ndo c'est assemblée ya bana nzambe te wana parce que la grâce est différent yo cause des exhortations na cause de la prédication okuna zo yemba to zo pesa toujours to zo rendre gloire pas nzambe to za na culte moi kwa adorer nzambe il faut to kuta ensemble tout ça na olandi non anda bien alors tango yo et ça ba église ba congregation catholique bazui ba kotisi makambo ebele mutu nyonso olanda biso ebi ke non biso même na utai kuna ah vous allez bien tango na botami nazaki na 2 semaines nazaki da baptême de l'église catholique ah mais na kula nazaki première communion à 16 ans na 18 ans de confirmation mais ba avanti toujours ça parce que nazaki na ko messe ne to ba na messe na comme na messe na bimisi kondima mais so na bili na ngai na ko sala tout mutu ko sala donc qui comme la masanta pour na ki soulard au sakabate na ki mutu ya kinduma niveau moko couleur de jupon soulard mais na okene na messe mais moi la maison mère na koya na zema cigarette na molongo na omela botusu na komi bozo maison mère pas na bomi na tia na poche donc na so dit moko ki bosato obumba meli penzana na tire hypocrisie ko la bible apamela ki ba pharisien au quotidien repentance vile zaki ya mona te mais nzambe amona ke non na sale bato l'image nanga ndeza miki ko visiter papa na biso to benga koko na biso au suborne okutaki président na mairie aye ko koma ko sa campagne ndele aye ko kutana na oto benga koko na biso itina ba nzambe ko bimoza pa ya passer itina ba parce que nzambe benga mutu moko na sima mutu wana ndi ate ba musupe ba bongoli mutu tandinga na nzambe fona memelao yo memeli mutu mususu nzambe tambola bongo nzambe sepela ki na Congo banda na réveil ba papa bazali no ti ba papa Kelani ba papa Jacques Vernon ate otika biso personnel na papa na biso itina ba o ba bemisi koyo nzambe ya marque to mona ke molimo mosanto azalaka ba do spirituel ezalaka ministère ezalaka nini omoni nde meni mu pepe musomoko makamutu bande ko sasi ko molimo mosanto ngwaye afungoli biso misu to longo siko na ignorance ke non nzambe zete ka tango sali masumu lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ko tubeli pesa sango dimanche obini mosanto non OK molimo mosanto l'action que tous ezalaka toujours na vie sanctification mikolonos et au test sur la lèvre mais ali Jésus a fait pourquoi ne dit que non na Jean 3:16 ne lobi ke lokola nzamba lingaki mokili ndati ndeka la mwana moka kufa pona biso ndete ko pona ka nzambe manyeno to sambela ki liboso to zaki no ignorance pour ça ki moto zo prime na no ba singana loketo na ba protection ba koko na nzoto ozomona wana zaki toujours na ta ignorance nzamba akotaka mote mais tant to juste ko vrai évangile nde me biso na rêver mu peka ko bongola motema ça dit to lamuki tant que vous ko simamikeko tozaki bato tolali nano spirituellement parce que ça n'a pas tebele basambela na zana kata pongi ndenge Ephésiens chapitre 5 verset 14 dit non yo moto zolala lamuka parce que on la mukona kata bakufa parce que kola sani na ngengela kola za parole de Dieu ngengisi biso to comprendre ce que vérité o ba papa ndaba ba maki mu pepe asika ya réveil mais ya ngondo bi ke bilan ngo eza négatif parce que mu pepe a dit na ba bazaki na ngo ya ngone époque na biso tembe to za na ngo susu biso to jongi sur l'époque ya kalawana ya babikeko c'est tout ya to bande ko mata to bongoli mutema ke kolo nanga Yesu masia nakumisi kombo na yo liboso na banzamba bikeko bona bongo zo mo l'époque na époque zo mo la kovandi mobité mokilo eza pamba kindumba donc non obeta kindumba sabo obeta mo sabo biso to bongo na motema ngana ko évangile mokolo moko na tika tout le même jour donc aujourd'hui décision suivie de l'action na yo ka évangile na kimi classe na kuta na évangile na barabara mutazote non ezaki mokolo na zapo na ngai za mokolo malamu bino na tika ka ba chéri ba yebo chéri zo ko ba webite na bongo ni motema kamola lingi sute mais puta biloko bane ko lingango lokola nzoto na tinga na ko lingelo kwa nzoto ezakite mais bacheli bamonaki epoke na bamoko lâché bango bazomona kwa ndoto mais bamoni lelo lobi 2 jours 3 jours une semaine un mois bamoni make moto achange asolo kotika nyonso mbala moko mpe bato bamoni mpena keno moto achange. Amis fidèles téléspectateurs du www.nazarentv.com, ça fait du bien. Ça fait du bien, vous devez savoir que l'homme doit prêcher que par son propre témoignage. On ne peut pas parler d'autrui sans toutefois parler de soi. Le pasteur Richard a outi peu musika na yango bete la bino le lenge kanya uta na vimoko compliqué lelo il est devenu ce qu'il est. Ce n'est pas de la blague, c'est-à-dire ils a vimo bimba à lui pour bete la biso, mais sinon nous faisons la rétrospection de l'église révérée du Congo. Pasteur Richard, tu veux que penza malam ndego lobi. Mais eloko ni nesali ke bino bokomi égaré. Atako to loba bozongeli na nzambo ya kala. C'est que vous voulez mon centre sur son église.
la semence que vous aviez reçue de la part de Aïdi Niabala, Alexandre, Aouti Kotika Bisso, et depuis 1997 jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que vous étiez incapable. Erreur, erreur Nabino, Batobo Landela, que là, sur la Bokoki a noté. Et ça, erreur, papa, il dit Nabala, personne, mais ça, erreur Nabisso. Les erreurs Nabino, semence à discorde. Semence sur les bandits. So tangi na mokanda ya 1 Timothée chapitre 6 verset 9 à 10. Bible zo babene ke non. Soki mutu alinga sa richi azwa mbongo ebele akotombe na ba piège ya diable, akotombe na ba tentation. Ozomona? Ba papa dit na ba balakisa ki biso ba nzambo ya solo. Bokonza likolo ke mutu se contacter na zanango. Mais si ko biso le ko biso génération to yaki sima na bango zanene ba convoitise ya cher. Ba pasteur congolais tellement que tous amis ba congolais de nature mutu a complexé. Partout. Congolais, parce que tu as Zali, frère, tu as Tamboula, tu as comme Europe, tu as comme Amérique, tu as Congolais, tu as complexe. Congolais, moi, je suis dit, c'est spécial. Il y a un peu de temps qui est au Koleka, mais je suis un accent. Mais ce qui est là, il y a un peu pour sa peine, il y a un peu de complexe, comme Congolais. Nature pas Congolais. Tant que nous sommes Congolais, nous sommes comme un Nigérien, nous sommes anglophone. Parce que les anglophones, ils ont évangile quoi business. Bazo ngo lokaka business à celle gablo na e akwana zo mbongo ngwa kumvwa manga ko somba mitu kangwa tonga banda bango zo évangile na sensu bosola alors tant pas passer congolais bazaki awa parce que pour que tu akina ba revue na au moins qu'un pasteur boy azaka na la gomme na simple mais azana eloko ya nzambe avec toi onction ya kosakana te to akina ba verse ya kataro verse zo bana taite ça dinga la tarata ni na bona ta 48 mais na kola tata taille 55 nikolo bola ta na kola ta chaussure na zuka na kopsi ba ba papier na 4 mais ça numéro na ngadi ngala ta 42 na soufa 42 mais na kola ta 44 à l'époque to boss na ke pona ko payer même soupe ba passer to yaki na biso ka zo yo fia ba la passer la ko lingate po ba passer to zaki sans forme veste malongate chaussure malongate ba chaussure ka to dinga Congo pour faire que l'Italie oui bien mot na bien mot za ngala ma pusa mo ko ya to benga ya ba Chine ya ba chinois to zaki na forme te. Mais si on va passer dans le Congo, on va faire un tour dans le Nigeria. Bakuti banglophone va avancer déjà. Or que banglophone va tout toucher qui na babiloko déjà, ba bokoko na bango. Ba zakata bazana Bible, mais quelque part moi bokoko eza. Quelque part moi talisman eza. Si on te met fungola ki ba on matériel bo mingi, va passer congolais ba envier. Ndenge mokana pe siko 1 Timothée chapitre 6 verset 9 à 10. Taba luli biloko na passer la zane, na moni passer na jet. Et par exemple, comme il faut passer là, or que vient à Bissoto Bossana, tes frères, n'est pas dans mon kiliboé. Au moins, des étoiles, les armadicolo. T'as la étoile, nous sommes à la monnaie de monte. Et il y a un peine de monter. Mais ça, c'est étoile. C'est-à-dire que nous sommes les gens qui ont ma casse. Mais toi, nous sommes les gens qui ont des flous. C'est-à-dire, viens pour tes abonnés. Bah, nous sommes bien à la riche dans le monde. Nous avons passé la mouture, la mouture étoile. Et toi, la mouture, vous avez la riche, ils ont le cabotami dans le monde. Akozali yele tango na zaneka riche akita mata atanga te nzamba ko créer kaka akoma na sika moko basengela ko mais OK ba passer ba comment essayer comparaison lokola ya komi bonga pena koma lokola siko ba siko na siko esengi ba passer le congolais pour na za congolais no belo Congo babike sango malamu ko bana na Jérusalem na za congolais na makolo bana no ka ba pays musudi fona bana na Congo mboka na botami na poli alors ba congolais ta ba kena Nigeria ba moni ba pratique ba Nigeria ba kumbi ba biloko bazula babel to benga ka fait étranger au bana yaro ba koti saka na tam na taberna bazula biloko wana koya ba mafuta ko pa ko teka ba mafuta ba mai ba écoute l'église continue mon le ba marcher na kati église le lo église zo telle église à réveiller sous réveil pour na le lo église et là l'église à sommet église d'endormissement oui là ici ba to pongi parce que biso ka évangile ko tia ko ta ça ba to message à Jésus Christ message à croix répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous avez un message de Jésus. Répentez-vous. C'est le premier message à Jésus. Répentez-vous. Mais le message, un message à prospérité. Si on a une prospérité, on va dire prospérité, tu ne vas pas pauvre. Parce que si on a un makambo, on va ici, papa dit passer les fois dans le château, fois dans ma campagne, fois dans Jaguar, fois dans Prado, comme ça, et comment est-ce qu'on peut faire ça? Passer les fois dans la. Tous les comparer ce qu'on a dans le ministre et gouvernement. Nous avons un ministre en Zambie, nous avons un ministre du gouvernement, comment qui est l'égalité. Ok, bango va ça pour le gouvernement mukili.
biso to la gloire à nzambe so nzambe apambo la gloire à Dieu nzambe pa na biso tozaka bana na ye jamais nzambe amona ki okokino na ndeza ko papa si ndenga na bana ngabwe mwana zana na 6 mois na bano simisa mbelu be gilette alors nous ça alors nzambe atambola na biso malembe tatongoli biso siko ba passer ba kino nzambe azo umwela nzambe umwelaka ba koti ba embrasser mama ko sata ta ba koti ba fait étranger ba koti na ba initiation ndo moni place ba lali si ba tonoso siko diable ta ba koti na monde et pas diable a changé par mon discours lelo ba passer etala ba malamu na ba nene ka kiao ezana ba passer ba taki ba le vendeur d'huile et qui une génération mobima qui a prendre boss naki génération mobima génération montante génération na zomo na mingi bande kusu batika biso et montre le la prophète Jérémie Maemba personnel ba génération ba toko la prophète de Nines na si azana no viva Olanda biso pour Olanda biso ba Timothée Kias génération ba maki génération montante ba yaki susu na ngwa suma koleka bano aidina bala olata danger ozomona bakta bakie ba poto ba ina ba Porsche ba ina ba biloko de l'évangile comment il faut changer modèle so za pasteur za biloko la dese ko zana nzambe te alors mon place ba pasteur même avec la vérité ba zimba embrasser ba nzela ba kisi à cause de biloko ke bible zo ba bilule la bible zo ba mokana 1 Jean 2:15 que non to linga mokilité na biloko ya mokili ce qui nous daluli a comme ko linga mokili trop a comme mama ennemi nzambe ko linga mokili mo ba nini au moni modèle loko bimi funga na zwango au moni ba katisi kwa modèle fo yo biso za ba nzambe to zakaba mise à part biso to za kwa to za mwinda to zo éclairer ba tu nyonso ba mona ke non so ba moni pasteur ah on a pasteur ba to ba bomoni mutima na izana biso parce que mokanda ko recho ba ke non biso to za mokanda oto ba to ba ki ko tanga via makomi ya kolo kati na biso de mundi mazana ne bible so ba to ba talika zela papa accès ba bino photo la na papa place assemblée c'est kana nzambe et pour que les autres gars ko côté à l'église de notre le king boso tende ba to bonga mutima non et za na biso il faut les quatre témoignages na le témoignage na biso il faut les ka prédication na biso na madame mais le jour mon pasteur a été makamusus yemo ko sa makamusus makambo so te ya okuta zo sa ila mo pas même so ko ki makamosa na kuku obi kenzamba za la rasuti ba to comme na doute ya makamanza ozo mona place réveil baby et là que domi réveil base nango eza bilulela na kuluka na koma na mbongo pasteur le fois bakaza na compte ya combien a compte na ngaza 2 milliards 7 milliards wana ndezamba za na yo so pasteur ça n'est que simple batambola makolo amatana na ba esprit de mort ba desa c'est Dieu c'est qui osa nzambe. Merci beaucoup. C'est Pasteur Richard. Mais Pasteur Richard, ezali mutuna moko elanga na mutu je me dis. Namboka o Pasteur Richard azali pasteur d'une église, toloba église de réveil. Ici ka Pasteur Richard afandi, ici ka Pasteur Richard azo sala. Bipa wapi azwa penza mo sala ya komema peuple de Dieu et pas en colo. Dieu vous attend quelque part avec ce peuple. Nanzela mission a pesibino. Et ça la kondenge ni nakomona lelo na mboka oyo zali. Ici ka yo sala ka musala komona ba collègue na yo. Je dirais bino ba pasteur lelo côté ka mafuta. Bino ba pasteur lelo côté ka mungwa. Bino ba pasteur lelo côté ka mai. Bozana ba mafuta prospérité, mafuta ya chance, mafuta ya nyonso ezali na kati église. To suki wana te. Bozote katina ba espace l'église. C'est-à-dire pour muto ya l'église il faut ya 4 heures. Ce qu'il y a 4 heures, c'est-à-dire à 7h30, il faut avoir déjà 500 frères au sommet qui libanda. Tout ce qui est en athée. Bon, qui sont banzungu, marmite de la sorcellerie. Tala na ba église n'est pas banzungu comme tout. C'est-à-dire c'est comme si on commence à la cop na ba chinois be ba pakistanais na Zambie. C'est-à-dire on bête la baro match. Peu beaucoup aux ba pourcentage kuna non nani marmite de la sorcellerie. Donc ba na Zambie ba ki au sommet banzungu kuna bo solder la ko solder. Mais peut-être que vous avez makambo penzati le kana Kinshasa na mboka oyo moko zali pasteur et église de réveil mais makambo zo le kana église de réveil pasteur on va changer ta position te au créata au landata on va mettre na maison mère te na ozo na maison mère te parce que on tozo mona mbindo ozo mona boyo mona oyo wasika bible c'est le bana mo déjà la bible a tout dit bible a mis na suka ba ça la bande de la foi apostasie koya au moins to comme na taille apostasie parce que to comme na tango la soir le ko la tango apoka boki bible ba gini avant Jésus Christ aya ba faux prophète ba comme belé to ba faux prophète de comme ba faux évangéliste ba faux apôtre ba faux docteur ba faux pasteur alors le ko la tana ba ngwa ngoyo ya apostasie ndezo mona makambo nous la molo wasikate pona nga mutu na bi lo banzambe na bi kitanyo ezo la sabi lemboka to comme na ta suka kolo na biso tikali muke azonga parce que là tout le monde que
so bi le boka la marmite à sorcellerie c'est là que moto déjà ça la sorcellerie ndenge bazaka na monde ya butu ba olamba ba tu ya wa binisi makambo comme le évangile te ka ba mai ba kofinga ba ninga ba vendeur d'huile na kama ndio la changer du coup beaucoup moya na ba bac à minena na ba 2009 ba 2008 ba 2007 ba tiaki évangile mususu ba ba ko tango génération montante bimaki ba banaki ko saba biloko moko boyo o ezala libanda évangile ba papa na wala ba changer doctrine ba no tire me ba jeune wala ba vendeur d'huile mais le ba mo ba ko teka mafuta ba ko ma ko teka mai et comme ko teka ba kiti na église et comme que ba ko ko teka na kati église ba to ba moni que non église to ba on bisika to sanga ko église parce que place au banza ba sangani to bengi église ya moni que ba ko ko teka biloko na nyazwa ka mbongo ebele atonganda kwa bien asa ce qui nini ok ba zo bosa na ba bosa ni rom desi ta bosa biloko déjà ko na ngana mona que non ba pengui conseil na ko pesa mo que ba zongela nzambe parce que Jésus revient bientôt. Pasteur Richard, tu vas dire que tu fais brèche oyo, mais on ne va pas se limiter ici. Makamba le baiser, belé pamba tête, télévision zalingonga oyebi, lubasuka na bali kolando partout dans le monde ainsi que les hommes de Dieu ou balani. Lubasuka basa na nzambe to ba ke ezana mutu mo akufa pona peuple. Oyebi débat mo ezala so tangi na Apocalypse chapitre na 5. Débat ezala ke bazo luka mutu pa kita kufa la peuple. Ba benga ba ange to mona ba puissant. Ba Michael, ba archange, ba benga mutu tout. So ba tangi ka film be na ko na ko fa ba kana kwabo. Ba to ba bendana. Le kota silence le papa na ebisio mon frère. Na na mona silence abongo te. Ba luka ki mutu mo ba kita kufa. Mutu amona na te. Mais ba mona ka mutu mo ba bimé bi kazaki mona pate. Ada kita kufa. C'est Jésus Christ. Pour andi meka kufa la peuple. Le biso église za bisoté. Église okola monaka passe batobola ka ba panzina awa ne place moi si akola bimi ko ba bengi église nana ko ndima souffrir quoi Jésus souffre mais le lot aussi toujours na ta message à quoi na makolo mais to ba ke moi ko faire l'église à sambi sabiso nyoso zo sala awa terminus na mzeza kaliwa mokolo to ko kufa to ko kuta na misa to zo sala bible bike sengo na ba zo kufa kati na kolo parce que misana ba ngoko langa bango yo pe mo to ko kufa na kati makamboyo il va te misala no golanda yo le ba pisa gloire les apana yo le to ko mo ko no ko na culte personnalité au moni que ba pasteur ba sa mission mais comment Jésus au Canada taka misala apôtre ba œuvre apôtre atala mu so moni que atala mu to mona ki sankara ko kumisa ka wera mais le ba sankara ba ko kumisa ka apôtre ma wana yo pasteur ko la zone là nzanda ko partager la gloire na jamais na apôtre na pasteur, na docteur, na prophète. Le tout le monde sait ba big prophète, ba congolais balingi toujours pété ton dans la mabrika. Balingi ba grade, ba honorer bango. Ba comme ça ba ko ba nzambe. Ba to afuka maliboso na bango. Mais ko musala zotala azazo bati. Makambo wa kasika yo yeso so mona te, yeso so mona na ye, aoseka. Na Apocalypse ke na oropo na koza riche. Mais na zo mona koza na ni oza mutakala, oza pe pauvre. Mais nzambe asunga biso bandeko bazo na biso zete poto yini bango mais tozo linga ba éclairer peuple na nzambe parce que mutu moko akufela peuple toki ko sakana na bango na niveau te so comme si bato ko na kufela yo bani ko sakana na bango mokola suko kolela et bon niko tuna souffrir na mokili mais gloire rezo ya okota na kembo ya kolo mais alito bali no zo bomema mokili mobimba ba peso ba grade nos ba peso mapango nyonso ya Congo o voyage ka monde atengo lingi mais ozana kata foseti tambe bazo kisayo na vérité que va pour ma kati ya mensonge nzamba pambola bandeko balandi biso vraiment bandeko bakoluka ba contacter biso numéro na téléphone eza plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 na pesi mbote na mingi mpona kosukisa epai ya pasteur Kiala na Belgique na mama Rito aza madame ene vraiment nzambe apambola couple oyo vraiment bazotambola kati na solo bazap mabato babongola mitema marqué ça bisengo ya poto batikala toujours kosimba doctrine na kolo nzambe apambola bango vraiment na bandeko na tangi note mais prochainement to kosolola vraiment nzambe apambola bino toujours soki eso masa zongite to kokutela sur na table 7 oyo ngana mon frère Arsène pona kopesa toujours ba sujet ko zone église na nzela to ko zatake biso de sukisi mais les appels à 7000 bafukamela kino balite oyo ko assister bango pona ko éclairer toujours peuple na ye parce que nzambe a besoin batu ça tape a besoin batu lokola banzambe moni ki ba serviteur mingi ba koti na molili
bakoti mpona koegale peuple nzambe asala misi génération mosusu mpona kozongisa peuple ne na nzela nzambe akambola bandeko nyonso moto mosusu alobi tozela mokolo pasteur Richard Aopengwa po tona biso mitu. Merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs tokomi na suka ya émission na biso ya lelo masolo ezalaki sur la rétrospection de l'église de réveil tozali kokoba se kokoba je pense pasteur Richard Ozala est mon côté, mais plutôt aujourd'hui on a commencé avec lui ce premier numéro. Bakozala est belé, mais le prochain numéro, Toko Lukasije Moussousou, Anzela Nabino, beaucoup de sur le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Nous disons déjà merci à vous, pasteur Richard, pour l'invitation à Bisso Ndimi. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci également à mon coach, madame Tiffany Mokwa. Merci à ces bons couples que j'aime beaucoup. Qui vient d'ailleurs de célébrer ses 26 ans d'existence et mariage. Il s'agit bel et bien du couple Piamé Bayonne. Là, je vois papa Moïse Bayonne, je vois maman Myriam, ma mère à moi. J'ai dit alors merci également à ces beaux garçons, les garçons mignons Alain Kakala. Merci à nos réalisateurs, designers, caméramens, Valos Peli. Merci également à mon pasteur. Là, je vois Rémi Tadi, je vois pasteur Britou. Je vois tout le monde, tous mes amis, alors je dirais, dans la classe de Bissonioso, là je vois Joka Kabengele, je vois tonton Max Mbenga, je vois Michel Otto, vous êtes nombreux, je vous dis bonjour, bonjour également à tous les amis. Je vous aime bien, on se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao. bandeko na ngai ya sika yango oyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yo ozali na France yo ozali na Allemagne olingi osunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango kaza penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 euros tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca casa numéro 119 ya bino yango oyo agence ya sur kitoko. Abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta